Karine Mokonzi asali aena lolenge ne moko boye na TV to na monde ya presse en ligne aena yango na balolenge moko boye abakisi en plus na musala na apesi valeur na musala na lelo o azana mikili ya poto kaka na ndenge oye elaki na stratégie na style. Lelo Karine Mokonzi aza modèle na ba fille ebele na habité sur ba hôtel melangai na presse en ligne. Ce totali Karine Mokonzi na blo mususu asali et pesi lelo notoriété na musique nae ba côté ya kofinga to côté lemela parce que azamutu lobi okoma mère de famille pour ça nga penza ezali boye Karine Mokonzi lokola mutu akoko za la peine ba faillite mais na TV5 to moni ba mindele ndenge ni balobela kiye misala na ba kumisi lolenge na ya kosa musala babi c'est une star o aye na makambu ya sika na media. Mbote, bonjour, on a bien eu Sobozali Ebele pour répondre massivement na rendez-vous tozala kanayango na Shelvi Télévision pour na kosombi kina makanisi ensemble batumsuwa kotuna kosombi kina makanisi zani kosombi kina makanisi elingi koloba to o panzanteke to solo la biso na bino na makambo to yakana yango yango nde kosombi kina makanisi et to kene nango na rythme iko kelo kendo to mikolo to kena bino beboe bisika o bobande komona ke to kota te to kende te to kokende to koma pona bino parce que ezali mosala oyo onzambe apesa biso kela stotanga ke ezali poto sala be mosala oyo. Merci à mon boss chez la Vita Leader Kolo Masolo ya Shelvi Télévision yende mokambi ya channel kitoko to pesi mbote bisika zwami chez la Vita Leader depuis France. Merci à François Fouamba depuis Suisse. Merci à Georges Fouamba, Guillaume Fouamba Zouré, ainsi que El Chantomatondo, Barbie Yepenza la Switzerland, Bisika Pazale Bisika Azwami Mama na Christian Zambe Apambolayo, Nabande Kobaike Oza Kolanda Biso, Big Salutation na les boss Guigui Palmi et Serge Palmi, sans oublier les jeunes patrons Jason Kintiba, les grands fiscalistes. Big Salutation à vous, ainsi que Romy de Kibambe depuis Nairobi et Merveille Mouteka, Ozako refléter comme on a eu la merveille Mouteka. Big salutation que JP et Panda depuis Suisse na baike au Ozako landa biso de partout à Janilo Tanalion Nzambe Apambola et bon séjour à mon ami mon frère mon ndeko Valentin Kalala Kazadi depuis Bruxelles. Big salutation à toi ainsi que grâce ma afuta na Bruxelles à Kezaki chaleureux. Big salutation na bandeko nyonso bazwami de partout Ozako landa biso to likete to panzante ke to kosombi ki na makanisi biso na bino na makambo to yango to na masolo nini o mokolo mwalelo to yebongo ko beta masolo lelo za to sombi ki na makanisi to solo la biso na bino na ba point oyo na kolobela na émission lelo na Shelvi Télévision. Et je dis un très grand merci à mon grand réalisateur Ozako réaliser émission oyo Titika Dima na Glody Mesa bazana sima ya caméra. Merci na bino pour l'assistance toza kolobela lelo makambo ya Fally Ipupa passant ndengeni na betaki na Bercy zalaki vraiment effectif bien que batu ba telemaki balingaki beta mate ba dongolo miso kasi nangolo ya nzambe na ba effort o Fally Ipupa asalaki abeti apesi biso concert kitoko elelo tolobi ku chapeau à toi pour nzele fongwami bandeko o bandeko beta te bandeko pekisa bango nzele fongwami parce que olakisi nzela Fally Ipupa. Merci pour même ba journaliste msusu nzela ya poto e fongwami ba comédien nzela ya poto e fongwami ba chanteur autre ba musicien chrétien nzela e fongwami et puis ba pasteur penzela e fongwami bango mato e ba pasteur na musicien chrétien ndenge nzela e fongwami bo mema bolanda ndakisa ya Fally Ipupa ndenge amemaki ba joueur ba journaliste ndenge amemaki ba musicien na enyonso donc binope bolanda nzela na bokena bangulu te bokena ba musicien na bino ba o ba yambela bino kaka yo yembi 20 nzembo kaka yo moko yemba bango ba yamba na cœur mema bango ba kikosala cœur kuna mema pe ba journaliste o ba la kisaka bino na ba itando ke bo mema bango bo sala tricage te ekozala malon mingo.
Félicitations à Fally Ipupa de King olaki se penza koza mobali mongala ya solo un vrai congolais au sali honneur ya mboka na biso po bato bayaki tellement ebele babosana ki masolo ya ndule zongi na poto pona yo Fally Ipupa. Voilà. Grande ligne autokolobela tokosombi na makanisi na mokolo malelo toza kolobela masolo ya ndeko na biso Karine Mokonzi la baronne bisika zali na Belgique topesi mbote na bela big salutation na yo parce que oya na balolengi boni na vie bandeko na ngato luka koloba makambo ya malamu stang mutu anaza na bomoi soki mutu anaza na bomoi kumisa ye sepelisa ye et tonda longonia parce que azana bomoi pour ceux qui lelo a camper à Koufi je ne pense pas que tant roya na tango yanga jour na Koufa ba témoignage na boyi c'est le moment là pour ça ba témoignage ba ko ba John Famba ndo ça l'émission bien John Famba zaye kitoko John Famba olobaka bien ozala ki mayele antelo c'est bien bon tant on azana bomoi c'est tout tant na ko boza ko commenter bolobaka onde ngwa non soki na Koufi tant on kufa na yoka te na ozana posa na ngote bonheur no surtout ba ko sanjolo no surtout ezalanga sina ke na yoka te mais tant on a bomo na posa na yango ezelo kote ko sala lelo tozo ba point positif ya ndeko ndeko na biso la baronne Karine Mokonzi misala na ye a ko sala c'est une dame, une fille a se sacrifié, a osé dans le monde de la presse en ligne, la télévision, il y a été na potonde beaucoup dans biso parmi les filles le to komona baza ebele ba ko landanda ki sa soki ba to komona ba film super baza ko oser eza entre autres parce que ba monaki la baronne Karine Mokonzi a ozaki Karine Mokonzi asali ayena lolenge ne moko boye na TV to na monde ya presse en ligne ayena yango na balolenge moko boye abakisi en plus na musana na apesi valeur na musana e lelo o azana mikili ya poto kaka na ndengo ye elaki na stratégie na style ba côté ya kofinga to côté lemela parce que azamutu lobilobe okoma mère de famille et bana na est-ce que ba kolanda kofinga mabe ba rankino mama na bango azana non to mona peka okole puis makampe eza ko changer lelo Karine Mokonzi aza modèle na ba fille ebele na habité so ba hôtel melangai na presse en ligne na habité so ba hôtel na ba Glory Olangi za motivé le parce que Karine Mokonzi azalaki ba sœur na biso baza tel baza mo ebele bien que ba na ba particularité na ba mais si ils ont osé ou elles ont osé c'est parce que Karine Mokonzi a yakina en plus na musa na ye et tokel sous na partie il y a masolo ya Karine ce totali Karine Mokonzi na blom sous sali et pesier lelo notoriété na musique nae nan tomona te même ba musicien na biso toyebi ba star ba grande star à musique ce qui ba bimisi ba pala ki na bango ba tie yango na YouTube nan tomona te ke pesi ba epesa ba vue modèle oyo ya Karine Mokonzi pesaki nzembo ne ayembaki nzembo ayembaki ya pona DJ Arafat tomona ika na mokolo moko 500 000 voix 500 000 vues plutôt ko ela tseke batu balinga Karine Mokonzi batu bachaka na motema par rapport à makambo salaka autorité na Karine Mokonzi salaki susu na Koffi Olomide tomonaki na 2 jours combien de vies et talamaki na ngona posa na nga penza ezali boye Karine Mokonzi lokola mutu akoko zala pe na ba fight mais na TV5 tomoni ba mindele ndenge ni balobela kiye misala na ba kumisi lolenge na ya kosa musala babi c'est une star o aye na makambu ya sika na media côté la modèle ndeko na biso asela musala ezana azupe ba fiti ebele ou peut-être ba sepe la kanalo lenge na ya kosela musala te mais ezana ba misusu pe ba sepe lelo so Karine Mokonzi azalaki te nde to mona pe ba biloko ya ba tuboya ba la te ya lobi boy pona boy même ba polémique ezu ba succès va passer ba Karine Mokonzi pe ba zwaki ba lelo na bango na Karine Mokonzi aza et pas motona tembe
héritier Watanabe au mona Gloria Olangi aza côté boye kinga na po nini ba na moi particularité moko boye ba pe ba te ba mission ba tel mais Karine Ndeni aza soutenir mutu na yo pe yaka soutenir nga banda lo ba be pone donc na moi lo lengene moko boye ya osala la misala to kumisa mo tango aza na bon moyo to sepela na tango aza na bon moyo makambo ako sala soki eza ko contribuer na en plus na ba vie na biso na misala na biso sengeli ko kumisa to ko sanjo la penza te mais ko tombo la musala o aza ko sala et ko zala malamu mingi to tika ko ina mutu soki aza na bon moyo to la ki sera ketolingie par rapport à misala nae ba mutu ko za mabe mais en ba point positif oye asala ka ba point positif oye azana yango ke mutu ka tali alandie asepeli nae lelo ba misie belé bazu ba mpifo bazu ba succès na makambu Karine Mokonzi asala lelo so même na ba presse en ligne oh pour mutu balanda mingi soki a tie kombo a Karine mutalo Karine ngwa sali sunini ba luka bayeba la baronne asalaki nini ba titre mso bat mso ba otia na bazaka ba diembela na kombo a Karine Mokonzi donc c'est que ton di mapeke osa musa malamu a musa ne bisika zakuna lokwa ba mindele ba ndimi to moni awa mindele ba lobeli particularité à Karine Mokonzi et ça le lina musala et lelo yo a suivi na nzela ya musala o ayeba ki ke musana ya osala ya ngwana nde vi na e alors a osala ya ngona lengo parce que cette fille a osé to mona na matanga ya sœur Marie Misam batu nyonso bien Marie Misam akufi mais ba ondi maka te Karine Mokonzi a osaki nda pena tina morgue a coopérer na batu babatela ka bibembe na morgue wana a kotia kangi photo alaki a publier alaki sœur Marie Misam ya solo certes azali susute. Tout le monde a elle fait son travail, le quoi journaliste et investigation, a même le preuve à l'appui à l'activité que Sœur Marie Missamu a confié à solo kanga qui mais a qui kobima parce que c'est son travail à kena qui pour à ça l'investigation à Ziango à la kisibiso et ba côté misusu penza kota la ye a sala musala nae a lukaka akoma tina source ayeba likambo za ndenge nini basali nini est-ce que mambo bato ba ko beza surtout za lokuta donc Karine Mokonzi coup de chapeau musala na eza kokende malamu mingi quand bien bato ba ko loba ba mais Karine na ba ko zala na concert ya fali ba moni ete baza ko ba omi tuna ba question bele poko ya kite yo po bangaki ba kombata ba kanela kiyo ba kebisa kiyo to nini et puis Ken obande ko banga Ken piana pour na Ken peut-être il y a des rancines pour Ken peut qu'on se le dise Ken pas se pela na Karine Mokonzi te et ngasko na mituna ba question a se pela na Ken a se pela na Karine te point est-ce que Karine pas se pela na Ken te pour bon selon ba dire ba propos ya Ken au monde apena ke a Keneta a Kena ipoto pe na tembe alors bien nga falinda meminga nga falinda meminga mais alors bien yo kinda na banzela kata kata tu as commis bien à kata comme en Belgique, il fallait quand même Karine Mokonzi ko yambaki Ken pia na tom susu ba dire ya ba tu peux ngaye bongwana toi tout le monde ngaye ça la paix bien entre bino dans la confrérie tous ba confrères na ba consoeurs dans tout tika ba rancune inutile et ko aboutir na elo côté et puis tant que tous na bon moyen na ko lo ba ngo to lingana aimons nous vivants ndenge eloba ndeko na biso moko ya ba journaliste Mopanzi Sango ya mboka na biso asala moi structure na moko boye ya aimons nous vivants donc le quoi to ko lingana tant to na bomo to lingana tant to na bomo to zela te moninga kufindo lingae lelo to mona ki na matanga Evelyne Kambo Lopez na ba journaliste misusu na ba chroniqueuse misusu ba tikala ba ne ko sola sute ba beba naka ben ba komi ko solola na nande na matanga ya ndeko Kambo Lopez Evelyne tout le monde ba epé ba rolela mais tant ozana bo motika okeko talete tant ozana bo ozana ba rancune entre bino entre autres abotolanga mwasi abotolanga mobali ngana to kana raté tout ça mais na matanga yo leli ce n'est pas bon et ça bandaki c'est malamu te tozana bo mo c'est inutile ya to benda naka na ba gloire éphémère oza misala to tika yango to botamaka to yaka bolumbu to kuti ba bloko nyonso mna mutu à se positionner habiter ngai na se qualifier na ngana domaine boy ben ça fait très mal biso to ende koloba bolamu ya Karine Mokonzi et apesi ba te belé pe vu lelo ba te belé soki ba sana ba point na bango ba parce que ngana za peut-être rival to ngai na Karine Mokonzi et simbaraté donc pona tala ma ifona lobela ka Karine Mokonzi mabe moko boy songolo pakala
tokumisa mutango azana bomoy et kozala malamu mingi na bana basi wana ezanga eza analyse na na bana basi na presse en ligne c'est totali cette fille Karine Mokonzi elle a osé et puis amataki amatina lolenge na et puis ezana ba jeune sœur ope ba na sima bango pe balandika même lokolo et parce que Karine azalaki na particularité ne musa esalel na ye baninga pe muso habité biso pe photo sala ga lokola nga pena ifona idole na ngeza Karine Mokonzi nga pena ifona sala ga lokola ye pe so total les ambassades muso na botanga kombo mona pena esalel na moni Mokonzi mobimba kati na ye mais a on di mateke a sala lokola Karine Mokonzi merci na Mati pe aza parmi batoyo Matika Somba parmi ba garçons surtout Moutali Bosso un Congolais au à salle émission et l'équipe internet ça Matika Songo et ça blom su ba histoire po faut pas to bossa na kayango lelo ba tumsu bisonyo soto na sima entre autres Yves Patos Thierry Mombaya to la ni même lokolo ya ndeko na biso Matika Songo parce que Mati aza parmi ba journalistes au Bahia na presse en ligne ba to ali Bosso et lelo oyo presse on peut mutu nyonso comme journaliste il faut qu'on voit qu'après ben loge na bateau la qui sinza ba fongoli nzela et lelo ba Matika son baza ba modèle pe na monde dango ya presse en ligne donc big salutation à toi mon frère Matika son quand bien même ça fait très longtemps tout monde en a main je pensais quand même à toi parce que histoire to se réfère à une histoire probablement na la définition histoire et la ça biso événement passé il y a vie donc le cola ils avaient événement passé à vie na boule pe ils appellent na mutu moko pe atika histoire na makambo ya presse en ligne quand même on continue aka il faut tout temps à combo na yo pour les sumuté et nous vivant biso na net na télé sans rancune na muto wana sola net wana coopéra net non na coopéra na mututu mais na déployer kaka ezalelia ya frère na biso moko bon j'étais les non pour na PC ba gaz péter ko diemba na simalanga émission na salaki a bengi nga po gazé ala sanga ngana to yebani mais yo muto benga se ngana to yebani olandi ngai na TV ya ngwana be pe obenga na kombo na nga ezate ko hésiter en tout cas tozalaka na ba manière tant to saka ba émission to ya katena ba règlement de compte ezake ngai na memi na tuni mon frère ozawe parce que le monsieur akufaki azan de kono bete to na ba émission mais buzobe komeli mwasi na ye inyale komeli mwasi na ye na leli na nga na micro aprobenga ngai na okangisa yo na osala bosa papa oza tu n'es pas au-dessus de la loi place ni na finga kiyo place ni sel mabe po na tangi kombo na yo na bi oya ko sunga ndeko na yo ke obenganga okokangisa nga na okoloba na parquet tout ça maintenant on appelle on dirait classe on peut tanga no ngwa malonga te pour quelqu'un qui réfléchit très bien ayebi droit jamais ko benga mutu obandi ko gazeye et pour okangisa ye po atangi ko papa tozala batu ngana rankine na ote en tout cas na bana maboko pembe na TV ya Kinshasa tsika za na rankine na mutu te bon na internet na za na rankine na mutu bande bola na de partout na pebi no mbote masolo na ki nango azaki nde ya Karine Mokonzi to ndimende nga za na bomoy ba mindele ba ondima ye biso pe to ndima ye to encourager misala na ye tant to ko mona Karine Mokonzi za na berre to benga ye